Mais on doit se faire pas Fachi parce que nous avons un contrôle ya tanaye. Fachi d'abord on l'a biso eloko to za na culture ya banga batna ba Congo. Kana kata maka mwanzambe. Tshisekedi a un dieu à côté de lui. Tango tokozonga na bandako bobo sanate. Prions pour le président de la République. Boyoki. Nous toza susu na droit na erreur te. Oyo nyonso akoluka mokonzi ya mboka na ndenge ya mabe akutana nango. Po ye azali ekeke ya suka. Esengeli akokisa likambo ya Nzambe. Comportement ya ba journaliste pro ba kabina na ba Rwanda ba travailler. Poto zala toujours inféodé par ba Rwanda. Oyo lo belongo lelo. Bozaki na 18 atanzela botongi kati école botongi te na ba village natal. Bozaki na musée. Ya na sivi bon tuna kana mais pourquoi na nkoro tonga te okoro tuni. Bobo mabino. Boyebi ka bomaka to sola pembe. Otika kwa ko mema amalgame na communication pour bosser la Rwanda. Mboke nyoko mi bandeko ba nyoko mi na est. Na mona ka jamais bino ba botambola no livre me ba journaliste livre me. Bo poster te lo kwa est. Bo poster te parce que boyebi ke ba mbongo na bino bosaka connivence na batwana. Otika mboke vanda kimia et c'est pesi bino nyonso kwa ko salela biso mwana mwasi c'est pas bato banga ba kufa lobi. Ba ba sona banga ba kufa na banque. Ba onde ba ba tuté. N'importe quoi. Bote chers internautes, mbote ba congolais, ya bonne qualité, batonda bolingo ya Congo, na ya ba congolais, lokola ya Fachi Béton. Merci bien sûr. Tindika télévision, tous allez déjà ensemble comme d'habitude pour notre Kokabola Masolo, il y a politique, il y a Mboka Nabiso. Merci d'abord l'ingénieur Kapaya, merci na fait qui sont pour un sens là-bas très élevé, il y a Zalawana juste pour na kosunga bino pe kosalela bino musala oyo botinda biso ya wana tozawana pona yango bandeko actualité eleki epele makambo pe eleki epele mais loko na komo sepela mikolo na mboka na biso ba événement ekomi lokola ba hit parade moni muto alaki na top azongi na moko na 10e position. Souvenez-vous des épisodes de Anthony Tshisekedi Christina nani ministre Christina et nani kutinona Maman Denise. Après et comme Fatia Sengi Kagame pardon. Et long bou tomoni moi en Allemagne à côté na victoire film d'action ya Kosaranate tous les mbina mobilisés, tous les policiers mobilisés va présenter biso boye. La dame a bien na mundu ki akopal. Ti lelo na ba braquage à Robank tomona na biso et l'onga criminel soute tire les ara la même moi si eux comme fongola la kisa tubayoana yo tala yango yo mbila na biso ko na moni ba mala ta sami ba tubayo ba soda oyo ba soda ba betala boitala boy. En fait vous croyez vraiment que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a autorisé que les soldats qui ont des habits, qui ont filmé la partie intime. Parce que j'ai vu beaucoup de journalistes au Bazar pour M23 qui n'ont jamais condamné combien on tue les Congolais. Une dame a fait l'analyse sur Sébastien. Elle parle trop de Sylvie Bongo, mais moi je parle aussi de Paulette Kimuntu qui est venue nous donner une leçon sur les femmes. Nous condamnons fermement ce qu'on a fait avec la dame, mais en même temps, nous disons que les Congolais vont faire est pro sauvons la RDC babeta kango CTT babeta kango karato ça juste to kolobe la paix Mosala Nzambe Masambukidi aéropé sa conseil na bilo bato bomesala sur l'équipe de TV aux caméras na yo aux téléphone bali ko filmer ni kema pour finir la biso chef de l'état. Autant que tout le bagage, ma prophète Moïse Nyengele, ma prophète Carlos, non, on a un fanatisme. En fait, beaucoup qui comprendre Nzambe les lotés, mais comprendre Nzambe à travers Félix Tshisekedi. Likambo mususu ezali likambo ya bawazalendo na est ngaya wana parmi bato na bana boyebisa ba congolais que kala mingi te. Pour récupérer le territoire, na tchaki bino vidéo à Mokonzamboka
a un message na bande qu'on a besoin c'est que Kalaté to bande libérer ba territoire mais au moni président on a la Kagame na tendre le beau retour ka kimia bolobi a comme une position faiblesse ko li toy na est bozo yo kanini. Moi je vous ai promis ici que ba congolais ba ko tamola nanzela vive l'éternel vive la RDC na mandala les akalamingité c'est pour bientôt puis le dernier virage na c'est octobre novembre décembre. Priez beaucoup d'abord pour le chef de l'État pour le pays parce que ce qui a raté l'occasion, je vous assure que nous serons des esclaves de tout type. Maintenant, on va Congolais Béné, le mouvement sauvant la RDC et Salami na Kenya, ils ont pour sauver le Congo. Mais lorsque vous regardez, bateau bazo composé mouvement na ozumi toka Bizimakara, Moïse Nyarugabo, Joseph Kabila. Maintenant, batumisa toka na tangele bino parce que Roubero a se caché. Mais batumisa to na tangele bino. Ce qui te zongi pena na bané 97 98. Tozui musée. Na bané na parce que biso ba congolais na comprend que ba rwandais va travailler biso makasi na lavage à cerveau tout ce temps na politique na bango inversion de valeurs. Souvenez-vous. Moussa Kabila dit ceci. J'ai dit aux Rwandais de rentrer chez eux. Mais du coup, je cherche mon ministre des Affaires étrangères. Il a disparu. Je ne savais pas qu'il était rwandais. Maintenant, c'est ça. Après l'épisode, il faut que la flèche, la machette, la guerre sera longue et populaire. Toutes ces sont des vermines. Tout le monde ceux qui te disent que tu es esclave, et il y a ceux qui te ne jamais trahir les Congo. Maintenant, il y a des musée. Moi na obile bobeta katolo moi na muza sangani na bato ba boma tata na e ba Bizimakara ba Moïse Nyarugabo e ba Sultani Makenga et consort. Et ces gens-là vous disent aujourd'hui vous les Congolais que nous allons sauver la RDC parce que Congo est à diriger la véritablement na Congo. Bandeko biloko monsieur ça ba théâtre. Donc 32 ans à Mobutu. 3 ans à Mouzé 18 ans à Kabila. À ta université moko ba tongité. Tshisekedi Azo kotonga ba université anga ba congolais nana bebisi bino mito komi pola bozonga na bolimo ya Congo na ba congolais bongo na Saint Thomas zangi na Mbujima ekotala université ya Mbujima mais non ebimi na mabele ya kana ngape kala mingi tezosila ya buni ezosila kala mingi te ya Kolwezi papa nanga ya mbandaka misale bandi mais c'est dans l'espace ya ta oyo ya mboyo kinga na lobi na comment sepela na ngai na incompétence ya Félix olé à 18 ans ya compétence au monaki mais na ba congolais à mauvaise qualité ba sangani ba lobi tango boyebi sore na kutino muto monaka ba kambo nyoso avant na 2001 lobi sauvons le Congo boyebi sore ba Théophile même mona moni kuna bazana na Kabila ba na sauvons la RDC tamboka na biso non 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 écoutez dialogue soko ki ba politicien ba koluka mo eza pour na bonheur na hôtel na ngite na zoki na bakomana merci na maman Yohan Hollande biso depuis Bruxelles merci na Nicolette moi c'est Pembe parfait de bonne odeur toujours ndinga ya Saint Thomas merci na vina ngato mbakole cha maman Laurence Jean Thomas Kazale ba c'est de la casa de Tia Chopi pour de Madrid papa Maurice Toko depuis États-Unis on est ensemble toi qui maté tolingi totindika mais totindika nini d'abord na minute yo na est sur terrain donc na minute tout remonte à la Goma Bukavu déjà donc d'explore en Saranate Bawazalendo merci FARDC merci et puis to que na monka ndemo na biso ba congolais to koma mutu moko to bute banguna libanda mokonza mboka za clair na rondima na dialogue yo bato ya kosolola makambo ya Congo mais ce que dans dialogue ba ko sabino que nous sauvons la RDC mais nous sauvons Kabila est condamné à mort non que Jean-Marie Kassamba lokola balingaka bangonde baza bato baza pona kwambuye ba cerveau ba Congolais lobo bongo na Genval ba Congolais bakena osangana pona nini mais na Genval boye bisaka bato te Genval bato basangana ki puisque Kabila violaki mandat asa salaki 10 ans na ye mais to comme la 2016 a boye organiser l'élection c'est pourquoi ba Congolais ba se réunissaka na Genval amo ke boye bisaka ke Genval de Salama na 2012 ou 2013 sur bato baza na ba mémoire mais c'est biso to ka to recadrer. Donc, évitez de comparer ce qu'on avait fait à Kabila, qu'on puisse le faire sur Tshisekedi pendant que Tshisekedi a un mandat constitutionnel. Et parmi Bato Bazarona Balobi Tshisekedi, il faut respecter la constitution. Bon,
bradez-moi dans la constitution tout changer. Quel est l'article qui recommande le dialogue? Sokoko Ozui, Mindouke Bomi ba Congolais Mipikou. Maintenant, mon oiseau exercer pouvoir en place foyer à ça au dialogue pour Bomi ba Congolais, est-ce qu'il faut récompenser yo? Est-ce que tout qui qu'on réfléchit ou tout ça sous ma tutelle sur ma Congolais? En fait, je ne vois personne plaider pour qu'il y ait un dialogue inter-rwandais dans la FDLR Kagame. Par contre, on a Bobé Takara. Museveni est sérieusement malade. Ndenge na lobaka na bino soki tosisi na bango année oyo nzambe kaka ya na éviter ce que puisque 2025 eza année ya masolo mais Junior Kapaya na plaisir à osakana te soko moni te kondima te soko tiela biso na bawazali me tomona no exploit parce que bientôt tozo recouvrir l'intégrité territoriale ya mboka na biso. Sitaki tena nione mtu yoyote wala enemi anakuya si anashimamia hapo kwa uliza habari. Sitaki vile vyote. Na ule mwenye anajitumainia akui. Ule mwenye anajitumainia akui. Shukurani kwa wote na yote anasikia visirani ya nchi. Ashimame hasa ni muda ya kugombola nchi kwa sababu adui alishajivuna sana. Tuko hapa Siui hapa Toyota na Nyamtende kuna lomba mida ngapi? Hapa Toyota na Bukavu uko kombie kilometri? Hapa yulo hapa kunjia tu. We, hapa na kule. Hapa kunjia, peta hapa kunjia. Kichwa ya barabara. Wewe rudi ya nyuma. Rudi ya nyuma. Sawa. Sawa. Hapa kabisa enemi hatumpati, hatuyui piko ngambo gani hapa kabisa. Tunaelekea ngambo ya Nyantende hivi, ngambo ya Nyantende tuko dereja hapa mbarabara ni Muguduro hapa Toyota, ila wale watu hawaonekani. Mbona basodama na fifia nyuma kuko ni waniambia enemi pole pole. Uko na nini? Mnaacha adui wa mnabachia wa niko Nyakabongola. Sawa. Hapa kabisa ni kwenda. Enemi anasemaka anakamata Bukavu. Wapi? Mniambie sasa hapa. Pale kupande mwingine soda. Ule iko wapi? Wewe. Panda pale kupande mwingine soda bakuwe bawili pale. Ala silazi na bakia nyuma ziko tungane. Mulinga panda pale yule. Pole pole we. Munabahatia wapi? Aba baenemi munabahatia.
hapa kabisa ni mjini. Mwambie adui aanze jiandaa, ule mwenye angali na uzima arudie kwao. Niliwaambiaka siku itafikaka ya kuwasaga, na hapa waende wanajitayarisha, wajitayarisha. Nani anabaki? Papa, nitawapiga na bambia mpite hapa pembeni yangu. Muko hapa ndio wapi? Mulika! Ukatomba nani akili we? Niende na baona hapa. Ukatembea ye. Mulika akuye, we pana. Ile nakuya nyuma ni gari, ni moto. Yote vitasimama. Ambia Mulika kuye. Mulika shuka mbarabara. Baba Ikeri, unaanza jienda mbali na barabara hii. Eske wewe unaweza mtu mwenye anakuya famia bulongo yenye aina yake atakufani? Mulika. Hana nguvu, hana dawa, sibale ni mbolea ya nchi. Atakufani? Kama wanajidai sibakuye. Mwote nyuma, murudi. Barudi nyuma, bakuye baende kwa. Hapa kabisa. Hapa konjo bana kuya tupa uchafu yenyewe natoka hapo kafu. Njoi kabisa. Hapa kabisa. Merci Nayo Junior Kapaya. Na komisi na no prophète Moïse Nengele Mutoyo akosa raté nzambe na akosa été. Bande ko fazo to uti soki to radam. En tout cas, c'est le dernier virage. Il y a un moment c'est très difficile de expliquer dans la physique, puisque dans la compréhension, je poussé. Les faits qui sont belés au Mounzat, Botel et les Cambodges. Ndaï, et ça, je suis comme elle a yo, prophète Moïse, mais parce que d'abord, les autres ont été pressés dans la compréhension. Bino, vous avez tendance, c'est ce que vous on ne s'appelle pas Fachi parce que nous avons un contrôle de Tanaï. Fachi d'abord, on a vu ce logo dans la culture au Congo. Mais tout le monde Masambukidi, on a un Bino. Aza parmi Barar, Bassan, Nzambe, Yambo, Karabiso, Bazarabania, l'église des Noirs. Mais il y a particularité dans l'année 2020-2021. Il n'y a pas un comportement hostile à Fachi. Il n'était pas d'accord, pour lui c'était pas ça, c'est ça. Mais dans la minute, on a il est devenu lui-même qui prêche que respect ça là parce que il a compris le message par exemple préciser les binocs. Et ça on a tête tout dans le baba politicien vous c'est le canard de Amara Mwanzambe. Tshisekedi a un Dieu à côté de lui. Et pour boucler la boucle à propos et à sujet la Lina Martelé j'ai appris que présence c'est à Mark Tyson à Babongoli stade comme stade du Vemelongwe comme Ali Foreman pour commémorer l'événement où il est cas. Pour d'autres c'est pas bon, pour d'autres c'est bon. Il y a même ceux qui ont commencé déjà à poster sur les réseaux sociaux comme quoi le président de la République viendrait après Tshisekedi. Lui aussi à ce tour fois le combo ya Ali Foreman dans le stade du Vemelongwe Ezonga stade Tata Raphaël. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais avant tout, Junior Kapaya Sosa a commis encore Nangaï Tchela Bissonano Tomona pasteur Masambukidi ngana benga ki Masambukidi na bi surtout Masambukidi za kombo église de kombo na yemo ben to kayena no bakabaza pour le l'église na à propos ya président na biso pe pona mboka na biso. C'est parti.
Makambo bomonaki na liwa ya reine d'Angleterre. C'est nous ça. Discipline wana bomonaki eza bongo. Lelo Congolais zo finga mukonzi. Ozu courage oleki na TV o finga mukonzi mboka. Parce que politique epesi yo nzela ono la liberté d'expression. Yo na bokonzi ya Nzambe. Soki bokonzi na nkumu ba pesi yo poso a léopard ba lati su ekoti ba lati so liputa mokonzi ba simba ka yete. Tala politique a mundele e komisi biso ridicule. Président na yo azoleka na mutuka yo zo finga ye. Tala humiliation. Mukoni to kozongisa bokonzi. Yango to bunda ete bokonzi ya Nzambe zonga. Biso to accompagner ba politicien. To salisa bango. Bao bazana volonté bazali. Tozo mona bango. Bazo fungula mitema. Bazo fungula ba porte. Bazo senga biso pe bozali loko moko po bosunga biso botambwisa biso. Tango to kozonga na bandako bobo sanate. Prions pour le président de la République. Boyoki. Nous toza susu na droit na erreur te. Oyo nyonso akoluka mokonzi mboka na ndenge ya mabe akutana nango. Po ye azali ekeke ya suka. Esengeli akokisa likambo ya Nzambe. Yango to bondela rapona ye. Akende na manda na ye kino akokokisa liloba ya Nzambe. Makambo na oloba ba politicien bosilika te. Botalanga na ndenge ya politique te. Awa moto ndezolobawa. En tout cas, la ligne Salama rétro, merci d'abord Menge Bolandi. La ligne tient la bino là-dedans. La dame ici, la tient la raille bino souvent parce que Azali de rares femmes qui ont une bonne tête pensante. Azo ça la reproche. Na événement au temps que le braquage, mais comportement il y a des journalistes pro Kabila na Rwanda au travail. Potos a toujours inféodé par Rwanda. Boyo kaina nous religieusement et puis je vous reviens. Bonjour, boza bien, en tout cas, on a bien. Tonto Bundela Mboka, ezali kambo régime à Tshisekedi te. Il s'agit du pays. Tshisekedi partira. Bino bokoma kaka ba pro Tshisekedi, on est en train de se battre pour la terre. Lelo bomoni bizi makarabimi, oh lobi Moussa lobaka kenon, oh. Mais j'ai demandé à l'armée rwandaise de se retirer. Comment Bizima fait aussi ses valises? Parce qu'il était rwandais. Kanamba abimisi banyarugabo. Mais c'est triste de voir des femmes. Namoni bino, surtout ba journaliste à pro-opposition. Bo bimi wana, bo moni bo yaki yana, bandota nalanda réseaux sociaux, namoni ba tebelia. Au moins moi si moi ba tanga communiquer qui Naomi. Il faut qu'on kangaye bo inaboy. Mais c'est le même travail que Naomi a sosala ndé honoré na sosala. Moi je vous dis, na sosala un service à la sécurité. Cette dame, elle est du AM23. Elle a été envoyée. Elle a été envoyée. Parce que ce qui est bizarre, bah journaliste c'est pro-opposition. Yana nga Sylvie, bon on a talaka ba poste na yo. Ba tu ba kufa na ese, mukolo moko te olobela ba massacre ese. Mukolo moko te. Et bino mo bozo s'étaler. Il y a pas question de Tshisekedi. Ba Congolais bazo mona bino. Ba Congolais bazo tala ba publication na bino. Donc bino boza ba journaliste oh bozo travailler na Rwanda pour détruire, pour tuer nos frères. Ngala tala ba page na bino mukolo moko te na mona Sylvie Bongo a posté likambu ya mboka ndie batu ba kufa na mona te na landelaka mais boye wana pour nous soutenir soi-disant la femme qui lobby alinga ki bomisa tala batu heureusement professionnalisme ya police na armée na biso bon ya ko lobebele batindi ba salme non il s'agit du pays tu sais que donc ne biso sotoza bana mboka totangi ba classe lobby biso to DJ Congo te poil.
Donc, bino le quoi boit limité na kanambe pour mon aka est super. Il est très venu avec de bottes en caoutchouc. Bon mon aka est super. Bino mon a pas conscience na bino boyebi que mutuano bon ma congolais. Même si vous faites semblant pour Olive apé ça bino mbo. Mais na pas conscience na bino boyebi que ba neko na bino est bazo bon ma bango. Bozo ko côté la moi si moi ya criminel. Boy la biso ba droit de la femme ta. Boy la biso la droit de la femme te. Basi o bazaki na banque kuna ba koka ko tika ba bon bon. Ceux qui professionnalisme ya police et l'armée. Ba client ba ya ki wana baza ba parents. Musu sangati ka mobali na bana. Musu sangati ka mwasi na bana. Wana bino bolobelité. Quelqu'un qui vous dit, na sali 33 ans, na Allemagne, mboka lokwa Allemagne, social et vanda, si vi bongo ya nangai, yoka ngai, mboka Allemagne, alobe akena na 7 ans, elle se retrouve dans un braquage en RDC, et l'axini. Bah, service à sécurité, bon, quand on a téléphone, et cette dame-là, elle est en connivence avec les Kanambe. Y'en a bon, moi, bah, journaliste, et bon, bah, ou bah, poster pour nous soutenir. Mais ma cambo, ma longa, ton bah, est jamais, na mon avis, nous, poster. Même quand on a compassion, y a bandé, qu'on va faire est. Bon, moi, beaucoup, qu'on s'étalien. Ngana lobana batu na zoka révélation 2025 années de vérité avant ici là pour mon amakam na lobela John Numbi il y a 5 mois pour mon bokeba. Oh, bozo sala, Dieu va vous humilier. Boko loba, moi ça na loba kaka, mais na lobby makambo solo. Continuez à travailler pour l'ennemi, pour na nuire Congo. Mais je te rappelle, Sylvie Bongo, Félix Tshisekedi a un drapeau. À Tombola, boy, ça nous a menaté qu'il y a chose que Kanambe n'a jamais fait. C'est la différence. Il y a pas que, aux hommes to sambelaka. Nzambe soro confier lika, même s'il y a des problèmes. Ako biniso na libulu wana, yango moni Congo ma mne so sali. Ba échec in échec. Ba Nairobi, son inde saki bino. Il fallait bozwaka ba vion boke Nairobi. Vous venez soutenir un criminel? Mboka lokwa Allemagne. Azape mama bana 5. Donc azaye na compassion te kakokwa bomisa ba parents musu lobi. Donc bolingi makilo botangisi na est etanga pesu na capitale. Donc bino bazuka angle ba sambusier. Et bon bato banga kufa. Bibembo engaka kufa. Donc bato wana batika su orphelin na est déjà orphelin batondi. Na on comprendre ba compassion ya binote na on comprendre communication. Te ceux qui Rwanda on kande so tinde no bambo. Moi je demande ba service à sécurité. Ba journaliste à pro Kanambe il faut rolande là bon même ba téléphone na bango. La dame wana bokanye bozo ba téléphone na ye. Na ebisi bino. Je vous dis la vérité, cette dame a été envoyée de là. Elle a été envoyée de là. Boya qui a moi si moi ceux qui n'ont mis oh justice c'est ça te botiki mais boya koko te la muto angaka bomisa batu lobby ceux qui professionnalisme ya police na armée je vous dis ta la victoire ne batu basaki batu pe baso boya kokeni wana bo lobby te mboka Allemagne social et vanda abota bana 5 en Allemagne ya koko ya kotika Allemagne ko sa braquage na Kinshasa bino pepe ko ko funga la misute bozo mona te ke ba komo somba même batu tina ba poto ba komo somba ba po ba yo sala mabe na Kinshasa. Donc, la sécurité est là partout. Le quoi ma comme d'abord échec in échec ils ont simbaté à Kanambe mais si tu laqué là qui est et puis souvent les Congo Francine Mouyumba et ça a passé à Coutinho et ça a binoté bon quand même pas son bino souvent les Congo boyo le belon lelo bozaki na 18 atanzela botongi ta école botongi te na ba village natal bozaki na musée ya na civi bon tuna Kanambe pourquoi na nkoro tonga te okoro tune bo mabino bo ebika bo maka to sola pembe. Otika kwa comme amalgame na communication pour bosser la Rwanda mboke nyoko mi bandeko ba nyoko mi na est na mona jamais bino ba botambola no Olive Lembe ba journaliste Olive Lembe bon poster te lo kwa est bon poster parce que bo yebi ke ba mbongo na bino bo sa connivence na batwana botika mboke vanda kimia et c'est pesi bino nyoso bo ko salela biso mwana mwasi c'est bon bato banga ba kufa lobi ba sana banga ba kufa na banque ba onde ba batute n'importe quoi. Voilà. Bande Kobotala Makambo madame on a outil koloba. Vous avez compris quoi d'après Bilomo? Vous comprenez venir. Alors là on va à Saint-Thomas sur une monité dans limite na kondimate avec l'équipe il y a visibilité réalisation à chef de l'État na tokedara comme on a hôpital na Lubumbashi na Bolimbisi na misala ya province ya Luanda barakuda na Kolwezi Baloyo ngai nazalaki pe parmi batu bakendaki komona makambo ezo salema na Mbujimai. En tout cas nazalaki na focaliser na likambo etali nani université. Et soit batu c'est comme chaque université mon d'abord fa tomba université à boye na chaque province pour to rayonner to zala batu na Congo. Alors
Et ça, na aéroport, ça kotomama na Congo, mais ça na deux aéroports na moya lelo, et ça la particularité, ça dit aéroport ya Kolwezi na aéroport ya Mbujimayi. Aéroport ya Kolwezi, et ça le seul aéroport où ils allaient na Gates. Gates, ils allaient le royo. Bachaka donc okiti, oye poko ta l'avion, ozaka karakata ni nwana ti e koko ta na avion. Na Congo Mumbai, on a na aéroport à Kolwezi. Particularité sikoyo, il y a aéroport, il y a aéroport, il y a Mbujimayi et kozala exceptionnel à l'aéroport tout il y a Congo parce que y a ba sala na niveau que à kozala na saute moto ça dit que piste d'atterrissage où il y a décollage ezali ikolo et na se makadam mituka ekoleka wana masolo to solo la kipena komanda aéroport ya Mbujimayi bozongo très prochainement parce que ah biso za ta réalité ya soko monité kondimate guerre ezali mais ba kotonga banzela ba kotonga ba aéroport ba kotonga ba port ba kotonga ba école ba kotonga ba université tout ça c'est sous Tshisekedi et cadre macroéconomique il peut la rater qui ne peut côté dollar na moni tension et ba donc qui était capable tension comment qui était mais ba donc comment stable on ne sait jamais mais là nana tchelem so dans tout nana Saint Thomas na Mbujimayi na cadre sport parce que barolanda mobimba émission nango lelo na RTNC to asune loko ko bomba te biso wana to binyo sopolele alors tindika ba ko ça la plaisir na ba étudiant na ba professeur ou bazali banda ba congolais avec diaspora bonne qualité que ba congolais na biso na ba province na ba chef lieu ba rozala sous na complexe ya ilo côté ils n'ont rien à envier ni à Kinshasa ni à Lubumbashi ni à Kisangani moi encore à l'extérieur du pays parce que chez eux sur place ba tongeli bango biloko ya qualité na ba norme to la ndabo to ta cap ati ndika biso. Mbote ba Congolais ya Kinshasa, mbote ba Congolais ya mokili mobimba na tondi bino botondi na magazine na bino boyebi eyokani emonani. Eyokani emonani na nini na misala ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bomoninga nazali présentement na Mbujimayi. Mbujimayi ya balengela. Mbujimayi Kasai wa balengela naza deja wana batatu bamamu moyowe. Quand Saint Thomas Kolobake, tundimi incompétence à 6 ans par rapport à compétence à 18 ans, batu basilegi lelo na kozala na masolo na recteur ya université au Burlanda biso. Tozali na université ya Mbujimayi bino moko bomoni université officielle ya Mbujimayi. Ayaki a inauguré mais biso toye kolandela na sepe na tokota na mozindo toyeba ezali ndenge ni. Donc naza esengo ebele esengo mingi po biloko esalami awa oyo ezalaki école primaire moko basalaki na ne 1960 na bangar sikoyo makambo échangé toza na bâtiment moko moderne kitoko penza sikoyo tokosala mosala na biso na condition oyo esengami po esengeli po esalema. Président de la République atangi yao na université wote me atangi na mboko oyo na bodine 1 azakuna na internat ayebi mboko oyo bien ayebaki bandeli ya mboko oyo ya université wote très bien lera ye kosala campagne na ye alobi na ye na moni naza na miso na mai na kei nano na kobunda soki baponi nga président na kokisa aventure oyo potiela nga liboko na koma président na kosala bino université moko oyo eleki université oyo eza na poto yango oyo omoni na miso na yo. Merci à toi, ma Congolais à bonne qualité, toujours lisu likolo à lisu. Pour na mboka na biso mikolo kotikela munguna tante. Tozo kene na attaque. Dialogue oui, mais pas avec batoyo. Baza féodé par Rwandais. Bato batimbele biso kop na biso Congo photo zo saka sima. To bomaka Congo to ana Kagame na Rwandais pour que tu réclames un dialogue. Ba mixage na ba brassage sama. Abu Pia. Soko ebike Sultani Rubero Moïse Nyaruka Bobisi Makara
et Kagame tous consort baza ba congolais zo bango tia bango na chambre no là na bango bolingi bango mais biso to comprendre ce qu'on a solo et on a compris la vérité. Likambu ya dit la prometteur bino facilité. Merci na yo Junior Kampanya. Merci na Refé qui sombe. Merci na Nicolette Mwasi Pembe, le parfait des bonnes odeurs. Merci na Venara Tumakole Chamama Laurence. Merci na Jean-Thomas Kaza de Bassé de la Kaza di Papa Maurice Toko na Koki Kobosa na Yote Tchacho People de Madrid. Tozali ensemble Maman Yohan depuis Bruxelles. Merci na ba soutien na bino moral et surtout physique na façon tout vous a contribuer pour que Congo et puis manara tale boulot tous à la mission nous ensemble derrière le FARDC les Wazalendo le gouvernement et toutes les institutions surtout président la mission Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pas à travailler pour nous sauver Congo Mobimba et non un tribu plateforme to parti politique Kolo abate la bino abate la paix mabota la bino toujours bolingo ya Congo na ba Congolais bye.